Mbote partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Réseau dépend na Erzolanda Kindoki politique. Ezali bongo émission d'analyse politique o ezalaka toujours wana pona ko expliquer bino ba fait na mozindo pe komema moi libanga na o etali bongo édifice o ezali mboka na biso République démocratique du Congo. Pour la mokola lelo le 14 mai 2021 toza bongo nazanga mon côté comme d'habitude nazali longo na papa Kumu Robert o yazali bongo moko ya bakambi bakolo ya lisanga politique Union pour la démocratie et le progrès social na ye longo tokomanyola mwa mingi na o etali bongo actualité politique ya mboka na biso kasi pe lokola ako répondre na ba question na mituna na bino sur o etali famille politique na ye pe makambo gérance ya mboka lolenge nini makambo ezali kotambola kasi na o etali ba actualité ya mboka na biso lobby elekima ba affrontement esalamaki entre ba communauté islamique bazalaki na stade de martyr ya Kinshasa pona ko si sa Ramadan na bango kasi na kati ya ba affrontement na bilan esalemaki na porte-parole ya gouvernement pe ministre ya communication et médias excellence Patrick Muyaya Katembwe selon bilan na ye ba affrontement wana esalaki bongo une quarantaine de blessés, précision ils ont remonté dans 8 dans un état moko très grave et puis 11 véhicules, il y a la police congolaise qui ont endommagé, dont moko qui brûlé, n'eng bozo mona na ba réseaux sociaux, ba image wana ezo tambola et puis 44 individus au basala qui moboul basala qui a kokanga pe bazo senga que justice et ça la musana ngo lobby l'équipe bakita qui sur terrain le ngona gouverneur de la ville de Kinshasa pour na kotala ba o basala qui bon na bopito et ba dégâts on est salami tozo senga kaka que gouvernement et ça la musala nanga mona président de la République lobby azonga kina Kinshasa simana ye koza na Kolwezi na Lolaba wapi asola kina population a Lolaba pe na suka na nyonso akene kotala bongo Gabriel Kyungu wa Kumwanza pe basola ki mwa mingi na etali avenir ya République démocratique du Congo tokozonga ya bino amikolo ezali koya pona ba image pe na ba commentaire na o etali déplacement ya chef de l'état na Lubumbashi na Kolwezi et ti azonga la biso a na ville province ya Kinshasa na lobaki ke tozali na papa Kumu na bosani Kumu bolimbisi azali bongo moko ya bampaka ya lisanga politique Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na mopoussé papa Kumu to pession beauté na mbote na yo mama journaliste boni santé bon ngolo ya nzambe tuzali kobika bo ba congolais banso bazali kobika na espoir ya kolonzambe lelo oyo bozaki parmi ba première personne ya kopesa makanisi ya instauration to déclaration état de siège lelo oyo état de siège ezali déclaré na mokonzi mboka une semaine déjà passée ba impression na yo ezani mama journaliste nakanisi moto nyonso na congolais banso soko sali proposition na bakonzi ya noli basali application ya stratégie proposée ezalaka esengo monene biso interfédéral IDPS Équateur province orientale nakanisi na sanza ya zomi 2020 tosalaki mémorandum topesaki président de la République tosingaki na ye a décrété état de siège na Ituri parce que interfédéral na biso ezali na 9 provinces na 9 provinces yango moko eza Ituri tango ena bato bakufaki ebele on avait plus une autre stratégie ya ko proposer tolobaki président atia wana ezali kaka gouverneur na niveau secteur na lingi komono ba chef secteur bazala kaka basoda lelo yo yango ekobota mbuma munene ndenge na tongo tango na tali bitando na moni gouverneur John Kachama
alongwi na Bunia atamboli ti na frontière ya RDC na Uganda na nzela ena ezalaki nzela ete oleka te babarage ya batomboki mpe ya gouvernement provincial olekiawa ofuti mbongo olekiawa ofuti mbongo olekiawa biloko ata oyo ezolongwa na Bunia ekele na Uganda ndenge moko ata mituka oyo badedwanaka yango na Kenya na Zanzibar ekota eyela biso awa ekofuta babarriere zomi soko oboyi bakangi motuka babomi yo babotoli yo biloko biso na batomboki ndenge ntango namoni ye nasepelaki motema na ngai etondi na ese yango na kombo en tant que président interfédéral IDPS et Grand Équateur et Grande Province Orientale totombeli mokonzi wa mboka Longonya monene pe matondo mingi na ndenge asali mabimana bandeko babiso bawe ebele na bitumba bina bya batomboki eloko moko ya mutuya tuza kosenga na ye atia tina niveau secteur bakonza basoda ba chef secteur ba entité nyonso décentralisé et na ba commune ba bourgmestre ba maire de la ville nyonso basoda puisque kana bandako wana batu bazolala soko ba secteur basoda bazali na ba secteur mokoza kozala wana soka zato major à kozala na plus ou moins 120 personnes oyo bazali ko kengele bamboka ba groupement ba kodenicher ba infiltrer oyo bazali oyo première mission ya liboso tuza ko senga na ye ya mibale bato oyo basalaki brassage mixage na armée na biso ndenge na yokaki puisque na mboka na biso bato ebele balobaka baloba oh mozito asisa guerre oyo esila te depuis avdela kotisaka biso bato mabe ye moko musée ayaka na bango alobaka nini la guerre sera longue et populaire pour que esila elle va rentrer là où elle est venue. Et si kaya bandaki na emera. Ye moko musée asi sa guerre te. Boni yo musée to si sa guerre. Moto ayaki na yango ya bandaki guerre asili sate akufi. Yo ko si sa ngo ndenge. Asi sa ki guerre oui, puisque salaki brassage, mixage, ba soda ya ba Rwandais ba kotaki darbe na biso. Mais sikoyo ngonga ekot ebeti ngonga ebeti na sepeli tozo senga batu na biso bakomaka bikoma batika kokoma ndenge na moni président yo keli biso azui basodo ya biso ba botama epai oyo Équateur Bandundu ba Congo Kasai bakende kuna bazala pe mibale Zambie bandiko na biso bakende kuna bazonga te notamment Mamadou Dala général Mbuza Mabe batikala kuna lokola bakei bazala mobali soko ozali na mbao oza na munduki oza mobali alala kapongi te po banguna bazaka wana solo penza ezali maloba ya mwana mboka Robert Kumu ou azali bongo kopesa quelques recommandations na bakondi ya mboka pour que état de siège et simba pour que guerre na biso guerre umeli
vraiment plus de 20 ans et bakozwa et comme na suka nango pour que bana mboka toza na kimia na itando mobimba ya République démocratique du Congo kasi to pesipe longonia na bayi mapinga o bazali vraiment au front en train de combattre nuit et jour na pris à vie na bango pour combattre la intégrité en mboka vraiment toza ensemble tozo soutenir bino makasi kasi mona mboka Robert Kumu tango tozo tala batie état de siège na nord Kivu pe na Ituri mais pourquoi pas na sud Kivu kuna pe ba problème ya sécurité ezali maman ngai nazali président interfédéral Équateur province orientale na singaki biso to singaki Ituri pour ezali entité na biso bino bolobeleka oya bino entité na biso parce que chaque interfédéral est autonome ya kosala makambo etali état de siège lokola l'état mbula matala azui ou etali makamba mbula matala et puis azana manaka tanga sali évaluation po bato baike bandimaki te bamonaki état de siège ezali mabe mais lokola akosala évaluation après 30 jours lokola pe bato mingi bakomi kosenga ekende ti non seulement na Sud Kivu ti na Tanganyika. C'est une chance aussi lokola ba député balongoli Zoé na bango balongwa batia soda angwaza la moto ya katanga te ba soda na biso ba utia yango pe na zo beta 7 lisusu président benga bandeko na biso oyo baza na Brazzaville ba ex-fa zo bakendaka na Mobutu bazonga ba renforcer biso po bazozela kaka mbela na ye et c'est que eloko bako bazosala wana na Brazzaville il faut benga bango baya to libérer mboka na biso Zambi pe armée yango na yawa na mixage brassage ba muzito na kabila tia ba Rwandais ba Burundais ba Ougandais bongo na bongo ndeni na kolongola bango po azongisa banani na kanisi sikoyo to komi na suka ya pasio tuzalaki ngai mokolo moko nazanga na Etienne de raison moi toujours solo là na makambo ya guerre tango zobanda tango afde les okote Etienne alobi a sa déclaration alobi nazo senga Mobutu atika Bitumba ngai na kena ko négocier na Kabila na batu na ye batika Bitumba toyokana batu ebele oyo bazolo basiko babengi Tshisekedi c'est un très ndenge nini toko négocier na ba agresseur bindaki yiki ebele solo na président Tshisekedi alobi na Kumu omoni likambo oyo ya guerre ezali bato mabe balingi baza kobanga armée ya Mobutu lokola alingi kokende batika yango te balingi kodétruire armée na phase yo pe il faut oyeba que bino Équateur attribué na bino ezali force publique balingi kodétruire armée wana soki te bokomono tango banto bakokoma afdele kokoma et que détruire l'armée na biso c'est dangereux ngai na telemi c'était la même chose na moni monseigneur cardinal Etchou parce que c'était ye mutazala ki mukonzi ya yamba katoliko awana kisasa ye nake komona vie Bokelea papa Bokelea pasteur Bokelea na sololi na bango na l'hôpital président ya biso ya IDPS Tshisekedi alobi bokende kuyebisa maréchal atika Bitumba raison balingi ko bundisa ye po ba détruire l'armée na biso
et biso tous en a pouvoir mosuté makasi na biso attribuer à force na biso publique et alliés armés depuis la colonisation. À l'époque, solution est kozani. Soko maréchal Anibaki ba négocier qui na Nafdel hein allié kozali sous bakaste bitu appelle ngai salimate. Manque de négociation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Monseigneur Bakei, na cardinal, na pasteur Bokelal, tout y a pas de sécurité. Et tiens, na ebe si bango bo solo, ba stratégie inso. Ba moni maréchal. Bande kaka bato mabe. Oya motema li kundu. Ba ebe si mara ah non, wana ezali mabe, il faut kaka guerre. Baye kolongola Tshisekedi pour une négociation à côté de premier ministre, baye kotika kengo akoti, likuli akoti, guerre komi. Akisangani, elungu akisangani opération turquoise. Bakoti afdel koti. Tant afdel koti. Opération Ezagi Libosoni. Une armée de fait bakei na bango na Kitona. Kuna na Kitona ba bomi bango à petit feu. Qui est la bango biloko mabe na biloko kolia ti ba soda ba silaye. Et les autres communes sombele sous Kabisang. Félix Tshisekedi, président de la République, soko alingi a gagné guerre, oyo, asili sabitumba, kimia, abenga bato ya président. Ba ex-fazo ba kimaka. Bazonga, bake na couloir wana, ti na manono. Wana, tukuyeba, basoda ya kuna, bazonge pabo. Tango bakoye paboye, tukoye bakosala recensement ya armée. De manière baosa recensement à la population, ça y recensement ya armée. Qui est le vrai Congolais na armée na biso? Nana service à sécurité na biso? SNIP, elongi SNIP comme un air. Ba consigne soit na double nationalité, triple nationalité. Il faut maintenant solution monnaie armée sécurité nabiso président Komina un moment de non-retour sonité mobile soko aux décisions kozonga simate soko zongi sima ezali wana yo si kazwa bandeko nabiso bazana Brazzaville baya bakombola batu basodo bazali kuna baye pabo tango baye pabo ya recensement to kuyeba na mixage yo ozaki na CNDP ozaki na M23 non soale to tie bango place moko lokola pe bakoma ko ba congolais to cantonner bango wapi na kotakoli na kaya kotakoli to vandisi bango kuna kotakoli mosika na bipai na bango. Otu kozong sabiso na moi histoire mokie na o etali olobelika moko etali négociation. Est-ce que lelo oyo négociation ko simba pe pona ko sisa etumba vraiment na est ya mboka parce que ezana ba troupes rebelles o ba bandi déjà ko déposer minduki. Est-ce qu'il faudrait ko kena bango na cadre wana ya koyoka na négociation soit faut toujours ko kena cadre ya affrontement. Oh, ba négociateur rebelle. Le rebelle se rend. Soko Bitumbo et Omeliponim. Puisqu'on a fait la part belle dans Batombogi. On est Bayo Kanakana Motombogité.
Maman, ngai naza papa na yo. Soko bali mwasi, boboyani. Ake kubala mobali mosusu. Kozongela ite. Soko zongeli ye liwa na yo. Wa mutatomboki, azui masasi munduki abomi bandeko na ye. Okoyoka na ndeni. Tiens. Tozonga. Soko lokole ekomi sikoyo. Na sepeli na mokano mwambula batali. Premier ministre alobaki plus jamais intégration na armée ya barebelle. Ozongi bakati yo po nini ozwaki maswasi munduki. Otomboki po na nini? Ifu basambisa yo. Oye bisabiso tina nini otomboka ki po na nini? Ozwaki soko pe otomboki. Il faut zo munduki. Non, kozwa munduki te. Poser problème na yo batu bakoyoka. Bon, bazwaki munduki. Babomi bandeko na bango ya Ituri. Mpo nini? Mesi koyoka na bango nini? Soko yokani na bango, toyokani na bango. Bon, bato bango baboma. Tokusa na bango nini? Bango il faut bakota bloc. Bakatela bango peta po nini osimo imandoki. Makamba koyoka na te. Bayoka na kana motomboki. Mwasi aboyo, boyo boswani, ake kubala mobali mosusu. Mama. Aboti pe na mwasi mobali wana aboti mwana. Ozongela yona ye. Atabo buta bana mosusu. Non, maman, papa, itala, maman, kuna, zomona pasi, fo, bozongana, yo pe zoba, ozonga ilaye. Akuboma yo? Tozonga, na ville province ya Kinshasa, tolobela o etali bongo ba déplacement ya chef de l'État, wa pasaki na tournée na Afrique, mais na tournée pe na kati ya mboka na biso, na Lubumbashi pe na Kolwezi, wa pia sola kina na bana mboka likambo etali gratuité enseignement ya niveau supérieur pe na mboka union sacrée neza o sala musala mami tunezo tuna mamingi na kanisi to sola ki yango libanda ya plateau na tango oyo est-ce que ezali tango ya kopesa lisusu ba promesse ou ezali tango il faut que musala emona na boy e uti na ngambu ya union sacrée. Oh maman, gouvernement union sacrée c'est le microphone. Pour ce moko, tu m'y balais, bah investir en gros, d'accord. Tout dans la troisième semaine. Pour ce misato, la pour ce misato, basui décision, état de siège. Résultat c'est limité. C'est-à-dire il y a le gros zawana, na bateau bazolo ba, bazo mon état de siège était. On est à résultat que bazo mon état. Pour ce misato, il y a pamba, sans mon côté. Mukano ya liboso gouvernement ya Lukamba mwanango Sama Konde oui. Alobi ngai na kosala état de siège, asali état de siège. On est à bokalo te, résultat te. Résultat pour sous voligri. Gouvernement ya Sama Jean-Michel Salemi poso misato. Na poso misato et sécurité sili. Batu babandi ko kobeta baboko to sepelie to longi na bombo. What is the résultat? Eh? Résultat. On est à promesse. C'est promesse. Premier axe ya gouvernement na ndaki discours na yebisaki yoke ngai na kulanda ye to komanyola discours na ya programme. Hein? Mais premier axe dans le bâti sécurité, il faut ezouama. Pour ce misat, pour ce bibalé, à ça l'état de siège, résultat mon année. On est à résultat. Les années bilako. Et ça bilako. Il était au peuple chef de l'État. On dit, si on comparaître Félix, na Joseph. Joseph ne communiquait pas. C'est pour cela, on dit bateau bazaba introverti. Akufa kana mambi na ye na motema. Bateau bazaba introverti, babela kape o paso balobaka.
to cardiaque hein po abomba makambo na motema gastrite te na ba tension na ba cardiaque po makambo na ye abomba ngo na motema kopesa ba problème c'est ça aux associés en mboka soko moni likambo za mokonzi faut communiquer faut yebisa bato mambi oyo lingi kosala kopesa puisque na démocratie participative c'est la population qui prend les initiatives. Pour avoir des initiatives, il faut y lancer idée. Bango bako sala yo interaction. Yo lobby, bango ba pesi yo réaction. Hein? Et boyo kani so que ça mabe ba correctifier. C'est ça le jeu, il y a démocratie participative. Le président donne des propositions à la population, parce que c'est à la population qui exécute le projet, qui soutient le projet. Ce qu'on a beau à l'obé, c'est Tioboy, Tango a lancé gratuité. Population a dit gratuité. Ata ba muibi, ba konga, ba nini, ba za ko population, na ba sango, ba église biyamba, catholique, na miso, ba lingaki gratuité. Tant que population, non, biso gratuité. Et c'est mité. Et parce que les missions, bango ba moni que za malam. Et bango moko ba ko appliquer. C'est ça. Tant que bolobi makambo président kene ko ba la université. Mais oui. Biso na soutenir. Suspension ba syllabis. Moi na ba syllabis c'est là côté kamate. Bete la biso so na tango no maman. Ba syllabis et là, il côté Kamate. L'État va nous en charge. Mais oui, c'est le rôle de l'État. Attends, ça va tout. Procédure est indemne. Université, attends, il copie ça. Matériel didactique. Les étudiants. Et ils sont allés. Il y avait la bourse. Il y avait les transports. L'État. Tout en charge à l'État. Mais oui. Oh. Président Lobby m'a dit quoi? Si la vie c'est là. Oui, président Lobby, si la vie c'est là. Enseignant, il faut passer la cahier des charges dans Bango. C'est le rôle. Étudiant, enseignant, il va dire étudiant. C'est partie prenante de l'éducation. N'a pas de parents. N'a pas de en bon hôtel. Charge lobby, $10 syllabus, $20 syllabus, même frère, participation à l'examen, il faut qu'on foute. Participation à l'examen, dans l'institut Montalongui, la première année, comme une année terminale, pour que l'examen, il faut foutre. Est-ce que c'est normal ça? Ce que le président lobby a tika, non, kotika à Salimabi. Non, l'enseignant va la cahier de charge dans Bango. Ah, yo lobby tout ça, biso bana ba futa syllabus. Bon, cahier de charge biso ngo. Futa ka biso frais de recherche. C'est ce qu'il est il leur faut. Pour ces matières didactiques, natangi circulaire oyo na 2017, bah ça l'a dit. Frais de recherche, mais comment le multiplier? Comment on a... Mais comment? C'est ça le frais de recherche. Ok. Bah ko futa yo ça recherche dans yo futi. Basali bon au public alors au boy. Et côté la cotation. Et ça m'a dit basali donc biso on a fait des recherches au public article au président dans des canaux. Hein? Ba commis cours dans yebo public alors au boy. Il y a innovation ça. Dans des grenades la première année graduée, deuxième, troisième. Ça les documents là. Il lui faut combien? Ma combien l'État foutu. Na la kaki bino yango lelo na ozina bino ndeko moko. Mais ça il faut. Oui. Maman. Ba parents va fonctionner non. Hein? Bon, parents yo parents na yo. Ogi ko tuna a consommer syllabus ndeni.
Pour y passer en bon côté. Oui, enseignant, professeur d'université. Enseigne-moi, allez, Tinda syllabus. Moi, je connais les gens, c'était mon souvenir, chef de travaux, assistant. Assistant. Mais, à côté de son promesse, cours, comment il y a pratique, moi, je suis 500, 2000. Ce qu'on a un groupe, ça étudiant. À 2000 combien 200 000. Dimanche, bon. Na ticket, na transport, 2000. Chaque, ce qu'on a 5, 2000 combien? Mais n'est-ce pas il faut pas lire. N'est-ce pas que na mikili nyonso libanda mboka na biso pe université est trop cher? Maman, oui, l'université des arts chère dans le pays du tiers-monde. Il faut avancer le niveau d'intelligence de la population. Mboki kutambola te soko batu ya boyinga baza ebele. Mboki tambola kana ba chercher na batu ya boanya banganga kisi, banganga mayele. Soko banganga mayele bazali te, mboki kutambola te. Omoni, maman, tala. Professeur d'université. Batiki d'université et la politique. Il ne ressuscite pas en politique. Pourquoi? Parce que on a les sciences. Poni bazoya, bato ebele bazoya la politique. Pourquoi? Ils n'ont pas cette vocation de servir de la population. Pourquoi? Parce que c'est dans la politique, c'est là ici qui est domaine est à supposer l'enrichissement illicite. C'est pour ça que la politique. Et vous vous rendez compte de ce qu'enseignant d'université, professeur ordinaire, à 5 000 $, il fait sa carrière. À quoi il y a la politique? Hein? Tout comme les soukas. Non, je pense que le problème est ali. Tout ça qu'on bande à ma camp. Maman, membre IDPS, je suis cofondateur du parti. Biloko toujours sur le Lanayo, nous les avions débattu dans le comité national à Bisso. Avec des grands professeurs d'université, Kabila Chinkouk, Moulou Mbakachi, des professeurs émérites, Tilelo. On a tout un programme pour ça. Ça doit cesser. C'est pour cela que je lance aussi, regarde le président. Il ne doit pas aller prendre ses amis de l'Europe, Bayakawa, qui n'ont aucune expérience sur le terrain. Et ce que nous avions fait, il s'écarte de notre logique. C'est que nous pensons pour remettre le pays sur le rail. Tous ces bandits de l'extérieur, c'est pour s'enrichir. Nous n'avons pas besoin de la République. Nous devons servir la République. Nous avions combattu pour que Mboki Tembo la malam. Bateau ya quelque chose dans son cabinet, belé. Comme si il n'y a pas de gens qui ont réfléchi. Non. Là, j'ai mis ma doigt. On n'a pas souffert pour ça. Pour un enrichissement illicite, mon salaire peut éviter. Au comment on a monté à 5 thèses, mais mon salaire a évité. Non, puisqu'il n'a pas les réalités ici. Non. Vraiment. Vraiment, ici, cet président doit se référer des vétérans de l'IDPS. Nous avons des gens qui ont souffert, qui savent mieux relever le défi. Comme vous, par exemple. Tengaï, mon côté. Nganaza Otopamba. Soko baza autour de lui. Nakati daye. Chaque soir, il les consulte. Non, Likambo Salabo. Likambo tout Salabo. On va tout développer 3 ans et belé. Bah tu vas se perdre un beaucoup.
Vraiment, tu comme vraiment na suka. Tu moni que maloba ya kolobeza qui vraiment est belé kasi tu kozonga mbalasima pour que tu pesa moi ba éclaircissement na makamyo sozo loba eza vraiment mozindo mingi et loba suka pour une émission lelo ko kozala ni papa comme. Liloba suka pour tout ce qui ça masolo mabiso ezali ete ba congolais bamoni pasi okola mpe mokonzi mwa ekolo azwi mokano biso banso tosunga ye mpo mambi ma este masila moto ayaki na bitumba alobaki la guerre sera longue et populaire. Pour que guerre ezala populaire elonga il faut population asimba basoda banso na sipelaki puisque ndenge population aza kobetela gouverneur basoda maboko ya mibale basuka naza kosenga mokonzi ya mboka akanisa bato oyo bayebi terrain zambi biso omoni ndenge baza kotiola idepese puisque bato oyo qui ont conçu le combat, le président s'est éloigné na bango. On ne s'éloigne pas na source pour me la maille ya malamu il faut que na etoko na etoko nde esika ba tokaka mai ya la source ya président ezali ni Kabundu ni Kabuya ni Jacquemain ni Gibao ni batu basusu bana ni batu oyo na yeba ninga na yazike kozwa na poto esa bango te etoko source ya IDPS ezali ba vétéran batu bayebi esika to bandaki makambo na ndenge tukoki kokomisa na suka a se référer na bango biso uzasi na bisala te tuzana sina ke lokola azali wana elonga na ye kozala elonga na biso biso ka kwei ekozala soni na pona biso bamosusu bakozonga na poto bamosusu mais biso batu bakoya bakonyokola biso bolobaki awa eloko boyebi kozala te non na 37 azali na makanisi malamu mais batu bazomema ye bazali na jouissance tala ndenge président ayi ya komi kopakela ambi mobali apakela kambi. Tout ça, ça prouve la jouissance. Et les combats, on ne les mène pas avec les jouisseurs. Jamais. Vraiment, totondi obotondi na ndengo zalaki na biso mokola lelo. J'espère que mbalasima okoya lisusu na yambaki pona bino mokola lelo papa Nkumu Robert oyazali moko ya ba fondateur ya Lisanga Union pour la démocratie et le progrès social na la kakibino kena koyambela bino moko ya IDPS pona na mituna obotuna kinga ebele sur pouvoir en place pe lisusu IDPS ezali moko parti au pouvoir ndenge bazali kobenga ngo mikolo oyo kasi tokosuka awa pona mokola lelo tokutani mikolo ezali koya na susi moko ya koservir bino boko bakokomela biso na compte Facebook na biso mais bobo sanate ko s'abonner na KNB News première chaîne d'actualité en continu kasi na lingala na lobara toujours kimia na mabota na bino bolongola kobanga pe kimia ezonga na kati ya République démocratique du Congo.